Bonjour la famille, bon dimanche. Bonjour à tout le monde, bon dimanche dès ce matin. Bon dimanche, coucou la famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment bon dimanche, shalom, reshalom, naba homme de Dieu, le chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisubino. Merci, na pasteur de la foi. Vraiment, nandenge otei biso lelo. To sepeli makasi, tozana esengo. Voilà, c'est pour cela, biso pe toye, natang na biso, toye kolamusa conscience, nana lamusaka conscience. Voilà, naye kolamusa conscience, yande komoko, nakati yandaku nayo. Alors, on a souhaité au bon dimanche, que Dieu te bénisse abondamment. Yenge na bande konapso ya bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo bango pe lelo bazali na losambo matondo makasi na bangiste bango pe bazali na losambo. Pourquoi pas ba témoin de Jéhovah bango pe babenga oya bango soki réunion soki quoi que ce soit, je ne sais pas. Bango pe bazali koyoka liloba ya Nzambe lelo ezali dimanche. Voilà. Vraiment que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Voilà, bande konangai, tozoleka, tosolola, tolamusa conscience. Vraiment, histoire triste, yandeko mwasi, o ekolamuso conscience, et olamusanga pe conscience, bisonyo soba maman, ekolamusa biso conscience, parce que vraiment, il y a beaucoup de mamans qui souffrent dans les mariages. Mariage, ezelo komoko ya bien, balobi mariage, il faut honorer de tous, moninga bali sepela, donc cela veut dire que eloko moko na baloba moninga bali sepela, tant baloba ki moninga sisi classe sepela, cela veut dire que akosisa, akozwa musala kitoko, moninga zui musala sepela, cela veut dire que akozwa musala moko ya bien, o ekosala ke ezala musala moko ya bien esunga. Mais si quand on va bien moninga bali sepela, même de connaissance moi ça le au nom du mariage lelo akoma handicapé ba ampitaye ma colonio somi balé, donc ba kataye ma colonio somi balé au nom du mariage. Yango bandi konanga tika na tozo isika to vanda kobo sanate moi kopo ti kopo café kopo vin blanc et arabien mama le ki batala ka ebongote moi mai ebele et pesaka toujours tokos na ndenge ya mukete. Voilà, bande konangai, partagez émission, likez, et puis avant na kontana émission, vraiment bande konanga, bino batu botala ki émission ya lobité, soko 8 ans zongela yango, et puis to continuer toujours couper sa main biso ba conseil. Vraiment c'est pelagi makasi na live, batu vraiment na live ba réagissaki na ndenge ya mukete. Donc et ça là qui kitoko makasi mama sepelaki azupe par oyaye alobi la danoise singelanga merci na ba oyo nyonso bazwaki tana bango ya kobenga ya kokoma pona intérêt nanga puis intérêt ya population. Parce que ba makambo yo et comme la bande kona biso eza makambo sika te, makambo sika ezala raté, modèle elamba ya sika ezala raté. Donc eza kaka bamakambo eleka kala kaka ezongaka toboite technologie nde ya sika ezalaka me bamakambo ebele o libala makambo mabala place bato mibale bavandi na communauté jalousie eza makambo akala ebandaka kutu epai ya Caïn tala saka jalousaka yaya na ye donc pardon leki na ye, donc jalousie banda kala. Voilà. Donc amour eza eloko akala, bolingo eza eloko akala, eloko asika ezala te, mais batu musu pe baye barate omona eloko mobo balamusi conscience pona ye ebimi ya sika, mais soka landeli yango eza na makambo ya kala. Donc tozongela kaka balobi la répétition c'est la mère de la science. Donc quand bazoko répéter le likambo et koko botela yo pe foi moko boy parce que bible pesa nango ya kala, mais chaque fois to baté ya ka neti lelo biso to teyami na Genèse eza papier liboso ya bible o eza censé que mutu nyonso soka fungoli bible eloko liboso eza Genèse, mais talati lelo na 21e siècle tozo yekolaka Genèse wana. Donc bande konanga pour vous dire que eloko asika ezala nango vraiment te.
Voilà. Donc, même technologie avant et s'améliorer, basang sarango na biloko yakala. Même ba téléphone pour to bando solo là, ezaka pe bazuka ba matière, ba biloko ba sel lango biloko ka yakala o déjà esalami là. Donc voilà, bande konanga. Donc au nom du mariage, ndeko mwasi ba ampité ma colonio somi balé, ma colonae ekatani, mobali pe akimiye, asundoli pe na bana, bande ko bana pe ebele. Voilà, donc bande konanga bana 5. 3 filles, 2 garçons, basundolié. Mais au nom du mariage, bandeko, qu'est-ce que le mariage? D'abord, mariage ezalaka nini? Est-ce que toyebaka mariage eza nini? Musala nango eza nini? Pona nini to balanaka? Est-ce que to balanaka pona biso moko ou bien to balanaka pona honneur ya famille, a famille nanga, maman nanga la papa nanga foda honorer bango, il faut nga ina bala ou bien to balanaka parce que c'est Dieu qui nous a dit que faut to balana yo siko o bala pona nini. On ya mutuna yo moko ko répondre. Po ba te belé ba balanaka la bango na ba raison na bango, ba msusu intérêt, amoni ke a mobali wana za na famille ya bien, a mobali wana tanga, a mobali wana za kitoko to bota bana kitoko, a mobali wana azali au moins mobali aza kitoko bobota bana kitoko, mais oyebi makila na ete so aza SS okobe ko bala epe boyo za AS yepa za AS, mais aza kitoko boboti bana SS boboti be bana ba disable. Donc intérêt muso ezangana tina te, surtout ki intérêt ya kitoko mobali wana bwakama, mwasi wana bwakama, mwasi wana bwakama, oyebi makila o ezana na kati na nzoto bayebi soki makila na ye ekobimisa pe bana babwakama parce que ça peut kitoko te, mwasi kitoko mobali kitoko na kati ya ndako bana bino ba bien te, ba maladive, baza ba SS, baza ba kizengi. Donc entre temps kitoko na bino ekosila, esengo na bino pe ekosila. Tamuso za mobali ya pembe, luko bala mwasi ya mwindo. Omona bino pembe na pembe, boye pe boboti bandundu. Ali lobi bana na bino bakomi ba sija monkeri, bino pe na kati ya ndako boza esu à l'est. Avant na bandali solo, donc to koti mwa muke na mwa ba conseil ya mike. Boyo kali solo attentivement, moi ko poati moi ko pa café, fina moi like na yo yaya, soko po sepe na lisolo te, de like yango, mais tia moi quelque chose, tia pe moi commentaire, kolekate, tia moi commentaire, et ça là bien. Bande ko na ngai ndeko mama lobila danoise, ngai na vandaki na mobile na ngai na poto. Ezapeka ba couple belé to okuta na kaka na poto. Bango pe bakuta na eka na poto. Balingani mobali kutu azalaki na mukanda te. Mwasi mtu azali na mukanda. Abali mobali na ye, mais mobali penza a débrouiller bien. Akuta ide mobali asala pe na mukanda mutu azo débrouiller vi na ye bien. Ye pe intérêt na ye zalaike ata so mobali ana mukanda te, menga na ozwaka mobali o asalaka. Mobali azo débrouiller vie. O ezake ye na part na ye, nga pe na ye na part na nga. Intérêt na ye ya libala ezalaki yango. Siko yo intérêt na yo libala eza nini ndeko na nga. Tamsusu sope to ye na live et cause a sujet moko kitoko oyo to kopesa na ba raison intérêt ya libala pona yo ezali nini? Pona obota bana, pona satisfaire ba parents, pona nini intérêt ya libala na yo eza nini? Mutu na mutu azana intérêt na ye oyo ye avisaka abala. Moussa lobi c'est pas bon que l'homme soit seul. Nazalanga morote nazaka même na mutu to solo laka. Ba msusu intérêt libala na ye alingi magoda pona magoda ba rapport sexuel. Donc mutu na mutu azana intérêt na ye. Bo olingi magoda chose comme mobali a combien puissant. Libala on est kokufa. Donc libala pe faut ezala etongama sir na etongama bien, etongama ezana fondement kitoko soubassement ya bien. Ndeko wana abali mobali wana, en tout cas Nzambe apamboli bango, bazé na bango bien, problème pesate. Ndeko mobali patika mwasi na Kishasa te, azaki pe na mwasi na poto te na mboka bazate, na Belgique, baza bato ya Belgique. Atika kite, akutani pe babalani, bakepe na mairie babalani, Nzamba bani kopesa bango pe bana. Mobali patika mwana ni moko na Congo, na relation moko ya kalaka ya bo jeunesse.
Alors mais moi ça zaki vraiment na ayaka pour na étude azwaka bourse ya ba étude na Belgique atangi ba classe asilisi voilà quoi. Bon à l'équipe moi mobile muke na titre ya ba étude mais ils avaient problème. Alors si ko bande ko ngai ko vanda ba vandi bazobota baboti bana 5. Alors moi la mobile peut ba déclarer qui est mobile a déclaré qui moi na pe aya ba ki le quoi la bana 6 bana pe le ba koli lelo moi ndeko moi si azokene na à peu près ça 50 ans année oyo. Mais il y a 2 ans ba kataye makolo histoire où il y a 2 ans ba kataye makolo. Alors bi ala danois c'est quand on a partager les solo nanga. Voilà. Alors bande ko nangai ezali solo moko ya pasi mais quand même toko la répéter moko ba le malheur des autres et puis ça rappelle biso moi isengo na sens que to la sa conscience. Ngai isengo na ngezake mutu moko ala sa conscience. Alors bande ko nangai eye ko sala ke mobali azonga rappel na Kinshasa ka ndenge ezalaka kendeke ye pele msupe ba voyageaka parce que bango surtout ba parents na bango batika na Congo. Alors mobali aye kozwa mwasi mususu na Congo ka ndenga kendeke wana akutani na mwasi moko boye na Congo. Mais mwasi wana ndeko mwasi alobi ye pa ye bakate ndoka de mama ya mwasi wana zalaka nganga. Do banganga o basaisaka bambasu, banganga o babwakela batu bambasu, banganga o basokolaka basi pono ongenga. Po batu muso ozomona zongenga kaka. Ngana ngenga ka. Yokuna ki eki fuelele. Yo ki fuelele. Ngana ngenga ka ya ngenga na yo etalio. Alors mama wana banda osokola batu. Mama wana azakana bandal. Bandal pe makambwe. Ndeko mobali pe aza mwana bandal. Ndeko mwasi azali mwana ya mbinza ma campagne. Alors ndeko wana akei ndeko mobali tanga azokende akei kolinga mwana ya nganga. Mama pe na Belgique ayebite. Mobali pa voyageaka donc toti baza na Belgique wana bakobanaka boye mobali pe omona akosomba biloko omona ka mo ba facture moko boye mobali asombi téléphone kitoko donc okutu ye aza nango te même aomona pe mobali place aso utiliser ngo te akangi mobali kana facture téléphone atuni ono ezali mutu moko atindaki nga na Congo relation moko boye atindaki mbongo na sombele téléphone na sina postaki yango njoka biloko wana nyonso to ekendeke et pas mwasi na ye wana Kinshasa tine ba téléphone kosombele ba sous-vêtements. Mais entre temps lobi mama lobi ngai kutu atikala jamais komemanga na magasin mama to kepunda na sombelo ba sous-vêtements. Ba mibali ebele basala ba makambo ebele oyo ya kitoko te bazata bazapina basaka ba mourete ba neti lelo dimanche pe boy ba magasin pe funga maka pe samedi o même pe moi sino lobi vraiment na lingisu ba sous-vêtements na wana te to somba to changer na garde-robe ya ba caleçon na biso. Parce que ça fait une année, ça fait 6 mois, ça fait combien de mois, tu changer. Ce sont des choses où il ça rappelle boligo. Mais mibali, basala kangote, bango kaka kitisa kaleson. Mais tango azui mobile moi na mwasi wana na Congo, akomi kokota na ba magasin bango kitoko na Belgique. Azoso ba semble ba kaleson, ba biloko. Je mususu mobile ngazo voyager parce que yemo mutazala souvent bon ça valise na e. Moi c'est à l'obi ok na kenena nous kotala tala vraiment valise ngo soki abongisi biloko bien po alinga ipe acha moi koli na e afina ngo wana amemila mama na e na famille na e aki kotala boki kuta ba ensemble ba caleçon oya kitoko wana soki pa sobeso na Lafayette soki pe wapi azo alobai kombo ba caleçon ba ensemble penza abinga kuna so matam so na sobi caleçon côté boy soutien côté boy mais moi so na qui plus de 12 complets. Il y a ba caleçon qui toko caleçon soutien donc même taille. Donc exacte que taille que c'est ni même taille nyonso to wana. Ce qui côté ezaki c'est ce qui peut D côté tout autour ce peut 36 ce qui peut 34. Bandeko moi so na bi mais non. Oh ba caleçon ya nani.
alobi asali pe eza pe ka taille pe ya lataka akamati alongoli yango nyonso abombi yango ayebisi pe mobali elote mobali pe tanga ya alobi nga na fungolaki nazwi na tie boy après mobali alobi na mobali bongo bakaleso wana na longoli na moni ba complet eza ya nani abi ote eza ya baleki na nga ba nièce ba cousine na lobai kaka mbalo na mema biloko ya kilote yango no mona eka na sombe alobi ndeko na banda kanyo banda kopesa ba nièce na yo ba cousine na yo banini ba cadeau ya ba kaleso na soutien oyebi ke ezalaka bien te ata ba blouse légère ba biloko ebele ezali ya mike okokende po pesi bango mbongo koma penza donc au préféré zo ba kilo plus de 12 ensemble et puis ya cher boye ndeko nanga entre temps zo kende biso to tikali ne lokote bana 6 na ndako do mbongo nyoso kangisi to kangisi ka pona yo ke na kongwana alinzoka ndio zaina ba mbongo no ke so ba biloko na yo ba telefone na kitoko ba biloko ebele na ke kutana kata valise na mobali ngalo beza nini ozolinga famille nanga te ngai fona sepelisa pe famille na ngai boy ka ndenge zalaka na ze esclave na yo eza pe nini yango bino basa poto so opesa mtu mukanda bandi kozonga na makama mukanda mosabi nga to vano bambule bele na lobela makama mukanda te na sala chaka ngo pe kate et comme vraiment ezaki moi discussion mobali azupe ba soutien wa boakeli alobi alikende na osoko osala oyo kosala mobali lokoti anga koti na valise le lendemain mobali azu avion ake Kinshasa yesu kwa bengi ndeko na mobali alobi na ngabi kende mobali akoma na hotel boy place boy yo landela kanga ye surveiller ka ye kaka donc soki oye yo kako bombami donc na tongo zotala kaka banani bazokota azobima na banani ndeko na mobali pe azu kopo wana azu pe moi garçon mo pe boya bien bakombo landela semeki bamoni pe mwasi ya semeki pe ayaka te aye bakobima na mwasi wana atri photo baosala boya filme bango babombali mobali pa yebana ayeba te ale moi mwasi yango pe chaque temps comme mona ke moi mwasi yango comme kovanda wana mobali ne fallait sala combien 4 semaines ale mbala moko ndeko mwasi asombi biye abi non nazo bimela ye ya babi yaka azana mwasi penga na kati kuna ka batai na yo ka alobi donc ba soutien wana ezalaki aye babi yaya kita yana bango ye wana tiki bana na ye bamsupe bazaki mikolo ye wana tika bana somba biye epe kanga Kinshasa après mobali déjà saki ba 10 jours nasi akomi sikoyo epa na bango akomi na tongo moko kabwe abimi mobali kuta obenga ye boni boza bien tola mukina biso bien boy après azoyebisa lobi fongola na ala liboso ya hotel ya appartement oyo ozovana abi oye kosala nini bon abi na iza liboso okofungola ndako ou bien nga na yo esili oko mobali mbala moko amoni yango lokwa maseki afutali ata alabimi oyo kosala nini bakamati apuse mobali bazepe na bandeko na mobali bapuse bakoti bamoni fi wana bakamati bakandi bitumbe bimi wana abi mama la danos bitumba taka bitumba la late skoli papa bitumba to beti mwana mwasi wana mobali nanga kutando sa lokwa betanga lokwa pe na akina leki nanga pa mimaki pe to kangi pe mobali kacha ndengwa na batu batondi na kota abi batu batondi désordre bitumba mwasi wana abi mwana mwasi wana koki matayama mapapa epumbwaki azwi kaka mapapa na ngai akangi yango bandiko kime mbanda wana mama na zanganga tangu bitumba wana ye paso pundisa awebika sala to zwa kaka mama papa ya ndeko mwasi ale ye pe sa bandiko to zonga mobala bi problème ezate donc basali pe mwa mwasi na kimi bapanzi wana bazwi babiloko wana ya mwasi yango ezalaki wana abina panzi yango na ye nango pala biso tobwaki yango
Mais ye bakimi na mapapa na ye, bakimi na basapatu na ye azali na makolo. Heureusement balangi na voiture libanda kotika na voiture aluka boye moi mobali moi sona kimene basapatu na ye. Mbala mo bazongi moi c'est pas kimi mobali pe alobi na ye bon si c'est comme ça on doit rentrer. Mobali pas za bana idée ta ko boya ye. Abi nzoka de zo sa biloko boye papa to koli. Papa ino passion na moneli yo. Ozaki sans papier. To boti singa bane belé boye 5. Na zupe mwana no na boko la kae bien. Moi nous pas si ba classe aza bien posé papa eza nini likambo futa nga yango na bengi na musala kutu na sengi congé non payé pona ka na yana ko ya ko sisa makambo eza nini kishaso en tout cas ko ya lisu kishasa te soko ko vivre nanga oko yaka lisu kishasa te. Moi je suis en kamata là après 3 jours makolo comme soye makolo comme bendana makolo pasi na makolo abi na zonga na ngai nde rera salaki ya ko zonga na poto il fallait tikalaka kuna aluka ba to senda soit la banganga o baselisaka ba malade makolo ou bien kende pa ya ba pasteur ou bien nini. Mama wana lubi akozwanga ite ezandi les sans effet le kwa waza mobali na ngai ye mutu ayibi mobali na ngai ya bako yiba pe mobali na yo bako okoza pe na raison mais babwake li opezwi yo ya photo zaka na bonzambe to bomba makana bonzambe bandoki bazana kati ya mukili oyo boko sala ba complot boko panza na nzamba ko panza bino na ba complot wana bosalela bato mukilo bo na sala ba complot oli ko bunda bitumba no yo moko te fozwa kote boy o baluka kote oyo bo sala complot boko panza na et puis boko koka biso te na kombo na Yesu bino to abana nzambe ya tongo bandeko ndeko mwasi bambwakeli mbasu na makolo nyonso mibale bambruma mike bani ko bima na makolo na bamipende na koto nyonso maye komo bima na makolo akomi makolo komi ko swa mama na ye na papa ne babi bakebo babi zonga kana poto kuna loko ape ezali kaka mboka ya etretara bien bakende ko traiter yo zonga bandeko ba mobali kutu ifala sa 3 semaines wana ba mobali akomi siko na 13e jour na ye akati pe vacances bango tu bazongi nzela mona mobali kozonga bazongi na Belgique ba mona hôpital et comme yo anyataki ba microbe microbe tel microbe boy microbe bandi ko mata soki komi na motema kufi mama lalaka te moto yaya bana na ndako bakomo lela abi mama ndako ebebi mbala moko ndako ezalaki bien kaka likola mobula mobali ndako ebebi esengwe longwa na ndako mawe kota na ndako bana bakota mawa bandeko mibali oyaka na vie ya moninga pona boye olulaka ndeko mwasi po na suka okoma boye bano yo boti na suka leo basa su bien te bana bakoma traumatisé donc bana balinga su papa bango te tango bakomi na Belgique bandeko na nga bandi ko chite nde sikoyo balobi non microbe ekoti mingi makolo ekomi ko pasuka ekomi ko yinda ekomi ko beba ekomi ko pola nde balobi soki batiki ye boye akokufa fo ba ampite fo ba kata ye makolo yaya bakati ndeko mwasi makolo donc akoma ikutu na koma na bosani akoti koma zoye balisu te passe leki bakata ye makolo na koma mi ayebi na ye teke bakati ye makolo tala susu problème donc aola mukana koma makolo ezalaka su te bakata ye penza bozana telema nalakisa bino nde bakata ye yaya bakata ye awa parti oyo donc awa bakati
donc makolo nyonso akoma ndambu likola libala au nom de l'amour, au nom du mariage bakolo bakati pona ko bundela mobile yaya tika nzamba bundela yo bitumba la nyonso oyoki likamba bongo yaya kokende te tika nango maboko ya nzambe loba nzambe so libalo ya ngai mobile nanga okata séjour akoya so libalo ya nga mobile nanga tanga koya tanga oyebise ke sili yoki sasa oke suta koyoka yaya kana maboko ya nzambe koke bunda te ngala danos bozwanga te ya nini yango ya nini encore ebela bana nzamba benir nga bana 5 nga lokwa mama wana papa oke na yo pe anga na tika na bana 5 na ozanga batu te na no sona bana ngati ata leo babali na ndoke na bandaka bana nga so ata na bota te tamso na bana mukina anga moko mena ana bana yaya 3 filles 2 garçons mwana mobali pe alingaka yo ti lelo mwana mobali na ya lingaka mama wana ti lelo mais au nom de l'amour akena Congo babwakeli mbaso aye ko découvrir après que mama wana ye moko pe mobali alobi ke mama il faut ezaka mwana mwasi na pa mama bango azaka nganga ye mobali wana aboyi mwana mwasi wana Kishasa aboya kiye avanda ki wana sungi mwasi ti mwasi bapota na mdenga lamuki na koma bapota il fallait kende pa ya benga bango ba psychologue ba expliquer ye a comprendre que a vivre sous na makolote a komi handicap à vie a komi na chaise roulante donc ba kambo ebele a osala lisute mais aza santé ya bien. Mais moi attention comment otungisa bino mo boyebi kaso basi bakati yo pe makolo au moins kara ma circulation makile za isu ndenge zaki te ekende ti côté boye badi ko kene mbangu moi attention yaka na ba souci o abota azotala ba photo na ye na âge 48 bakati nga makolo ngam tuna tambola banda des 10 années ti lelo na 48 bakati nga makolo pona kaka ndiangala kata moko boye mubali moko boye na yebite na lokotika na nzela to kutani to sololi to sepeli ok comme un accord to zalanda ko moko to balani to bota mama muto na yebaki même pas na Kishasa même pe na vie na nga na yebaki yote ka na nzela to kutani to sepeli sani ale o baya o kata nga makolo pona yo au nom de l'amour yaya bosa attention bato mabe baze bele bato malamba monka muke bato bino bomona bato malamu bango nde bato mabe mobali malamu mobali ya kimia mobali azara bien mobali ya pisko akabaka mais nzoka na kati ya motema ne mutu mabe tika mutu alobaka na ye tika mutu aola kisoke na siliki na fingi ye wana nde bino bobenga ndoki mais obo na zoya nzoka nde kende ko tshai kaka tonga muke tuchai kaka na likambu ne boko boy utakomi hey abandi ko bimisa abandi ko lukanganga abandi ko luka batu baboma yo basala yo boye katu kwambati ndeko mwana mwasi wana mobali wana lapa Kisasa mais elo alobika ke tellement yena ndako abandeka ko loba ngana koma boy abande ko koma ko chape mobali mal à l'aise pona mutune pe koma le kwaza isu normal te mobali pa kokaki te akimi kana Bruxelles wana apusa limo ba kote kuna azwa mwasi musu ya normal bavanda na mwana mwasi wana ye atikala na bana pe basilike na papa na bango suite nde mama bango akomaki donc papa bango akoma na ye na mwasi wana kenda kokota libala kuna mwasi wana pazali na bana donc comme si bana na bakomande ya ye mtakipa bango mwa ketika bango bo mais Kishasa papa wana ye pa lapa parce que abanga pa lobi même ba famille babi yo nde rende mwasi lo mando mane anganga soki yo ye ka ndenga sali mwasi no pa kobwa kilo malade mbala mo mobali wana akima abwa kisa mwana mwasi wana telle ndenge ozalaki bien na komi na nga suki na ngai ozalaki bien na mwasi na ona ndaku mais likoloka ya bisengo ba 3 minutes 4 minutes na mwasi mosusu
ta la place esuki na yo pe ndeko mwasi ba yebi ke mbanda da kisasa ozwi avion ke sani ebele basala ka makaba boy ata ba yebi mobile no azana bar azana Tottenham na mwasi moko boy azana nanganda boy yeya kokende te boya na yo lo ba tetete asala ambiance na ye ngana na bana na nga soki aye na ndaku aza yanga nde place to solola so toyoka na so toyoka na te mtu amtasali nzela na ye po mama na nga oya botanga aloba na biso nyoso abi soki mobali no aza na kati ya ndaku aza ya yo soka fungoli porte akei aza isu ya yo te po na ke na biloko ne nyonso biloko nzoto na ye ake nango atike lote alors kolanda te yo zela zonga na ndako akoma ya yo soki oke landa yaya batoboli yo liso bakati yo basali yo mabe mwana nga na oyo kotianga na ba problème manga mama na bino na okufa na souci bokanga conseil o malamu mobali soka bimi aza su ya yo te soka kanisi yo abengi yo chéri oza bien lambelanga mwa fufu nazoya soki pete yaya soki na yoki sango na ye kotuna to solo liango tobongisi te so nga la sepeli te nazwi décision na nga kende na voilà moi j'ai vu comme ça donc je m'en fous so pe na bi na kolimbisa ye na boyi na ngai na lingi na nga suko changer mibali te na boyi na kolimbisa mobali na nga na limbisi ye ekoza choix na nga moko pe so na limbisi ye ezateke na mando bomba wana motema na zongela ngo non so pe na accepter tozala ka nde toza oyo bokoloba bokomata etalinga te etasenga na ana esengo esika nazali na ana kimia nasala vie na nga mpo na nga moko tala ndeko mama ntango babengi ye ntango ye amonaki biloko deja atindi bato balandela mobali balandi bakangi ye lelo makolo eza te sikoyo oyebisanga aobandela vi ndeni mais soki azwaki décision mobali na boyi a partir à Congo mbe lelo lemsako azwa mobali ne mosusu mpo akokisaka 50 ans siko me makolo nyonso bakata tension mpe ezotungisa ye susi mpe mobali mpe akima parce que discussion ekoma na ndako air nyonso bakatanga makolo mpo na yo bakatanga makolo mpo na yo mobali mpe amoni mwaye te barapelaka ye akimi à la faute à vous botikala malamu bon dimanche que Dieu vous bénisse tokutani to sololi na mama leki na bino like s'il vous plaît like vidéo like ba oyanga ya sûr ba sananga ya sûr like linga sans like s'il vous plaît puis partagez mission yaya na tweet na baba benga on a ba Twitter na bino partagez na WhatsApp na yo partagez na Facebook na yo babiloko nyonso yo monike oko partager yaya partager tozwa mayele parce que lobi pe koko komela yo e koko komela mso obo ya ko partager mais soko partager tam so ekomeli mwana na yo ayoki lisolo oyo ekomeli cousine na yo ekomeli ndeko na yo yo partager ki pas camarade a partager ki boy bato wana mso a partager ki ba part ezo ko panzana yaya to ko sauver ba vie ebele. Alors je vous love. Boti kalamalamu, bye bye, bisous, tokutani. Bye la famille, je vous love, bye bye.